Malgré bazo vivre na mboka, mais bazo sala makamna bango na ndenge na bango. Bata moto wana. Bata moto on a vivre na mona bango awa. Baza ba sataniste. Mingi za kirimo ba sataniste. Bango baka na mawate. Soki bitumba bako beta yo makila na bako chana munoko na mona na misu nanga. Ya mindele. Ya ba noir pe. Mais tout le monde Joseph Kabila aye nango na Kinshasa to pe na Congo. Aye nango na boule nini. Parce que batuana bazaka na minduki, batuana bazaka na ba association, batuana bazaka or bazana makamna ba mususu. Batuana mingi baza batu basambelaka te. Mboka na biso Congo to sambelaka, mboka na biso président Fatia sambelaka na ba population, autant les venir moko begize ko ata 10. Mais ideni ni Ezu Kabila aya na mboka na biso Congo na ba moto wana na association botali na awa bache Léopard azo kumba nini moto bomoni na logo ya drapeau ya mboka na biso. News ya Congo et bandi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci na fidélité et confiance, boza ebele, bota la émission na biso, boza partout. Dans le monde entier, côté la émission la biso News ya Congo, et ça représenté par Wabino, Yannick Wenge. Moto, attendant à Kibonzambe, mesdames, demoiselles et messieurs, Naza Yannick Wenge, Naza Congolais de Konabino, Naza Lara, on a qu'à Afrique du Sud, tout ça, Naza la Durban, Naza appelé à Cape Town, Naza appelé à Johannesburg, sur Botali émission. Bande kona ya Mbakaro, comme à Cape Town, ou comme sous na Durban, sous na Johannesburg, sous na Pretoria, c'est-à-dire, Naza Moto, Naza partout. Nakati Afrika Ingele, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de la fidélité, la bino, on confiance au bout la biso, bosé belé, bosé na Kinshasa, bosé na France, bosé na États-Unis, bosé na Inde, bosé na Chine, côté la émission sur ba Congolais, bobenganga, trop merci, na ba encouragement à bino. Le lot au solo mamba Congo, marmozo le ganambo kana biso, ndenge ezalaka ka mesdames, demoiselles et messieurs, merci na maman de Liombo, maman de Makouvana bana bokama ba autiste ba tizomi bana bazanga tina, bana mokutu ba ki para bangote mais maman de Liombo avanda na bango, maman kitoko maman malamu, motema bulamu azalaka na France, motema kosunga ezalaka na maman na batambo bosunga maman na maman Adèle Yombo, maman moi Malula. Merci la professeur Jean-Bélé na téléphone nae au Capi, professeur Jean-Bélé na Josela Malobana yo toujours talaka yo mutamayele sur le makambu donc et on goûte raté. Mesdames, demoiselles et messieurs, nous sur le mamboka na biso na kati émission oyo to sur les mambe belé to betali solo Joseph Kabila el biso ba moto o biso tara na film ba moto biso to revandara awa to sala analyse lelo ba moto oyo Joseph Kabila ye nango na Congo to pe Kinshasa après avoir kolongwa pouvoir na ye toyebi ba moto wana awa na beta ma solo ba moto wana eza ba ekiri moko boye bango bazalaka en dehors ya gouvernement ya mboka. Malgré bazo vivre na mboka, mais bazo sala makamna bango na ndenge na bango. Bata moto wana. Bata moto on a vivre na mona bango awa, baza ba sataniste. Mingi za kirimo ba sataniste. Bango baka na mawate. Soki bitumba bako beta yo makila na bako chana munoko na mona na misu nanga. Ya mindele. Ya ba noir pe. Mais tout le monde Joseph Kabila aye nango na Kinshasa to pe na Congo. Aye nango na boule nini. Parce que batuana bazaka na minduki, batuana bazaka na ba association, batuana bazaka or bazana makamna ba mususu. Batuana mingi baza batu basambelaka te. Mboka na biso Congo to sambelaka, mboka na biso président Fatia sambelaka na ba population, autant les venir moko begize ko ata 10. Mais ideni ni Ezu Kabila aya na mboka na biso Congo na ba moto wana na association botali na awa bache Léopard azo kumba nini moto bomoni na logo ya drapeau ya mboka na biso toyebite ekiri ya Kabila kombo na ngunini mais to peso ko to mettre en garde soki Joseph Kabila zo sala yango na boule ya malamu problème ezate mais soko yena yango na contre boule wana Congo mboka ba Congo mboka ba Congolais mboka ba koko batikela biso toyeba yo suite na yo toyeba yo
Parce que bato wana bazaka mwa mystique bala ba moto ko ata 50 tant ba ya bazana minduki na bango soki be yindi ba yindi comme bayaki na bula ko désarmer ye kingakati balongola mo bambila Kabila toujours alinga zaka na ba soda pembeni a créé kiri na ye soki pe ba milice to yeba bango mais to yebi ke kiri ba moto wana bazaka en dehors ya makama gouvernement bako sala nyonso balingi bisika nyonso pe balingi soki oyo sala yango to pe oye na yango ndeko Kabila Kabange Hippolyte soko oye na yango na bulu ya malamu eza malamu mpona mboka na biso mais soki oye na yango na bulu ya mabe to mettre en garde obima Kongo na makolo kokamwa. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, touti komona mikolo tuko leka kaka na Goma avion esali crash bandeko ebele bakufi toyokamwa totuna mpona nini kaka na Goma mboka na biso mpona nini kaka koto Kabila kosala batapage na bamoto na ye na este kuna makambo kosalama na este kuna bato bakokufa crash yuti kosalama lisusu mutu moko azalaki na bomoi na kati ya avion wana azalaki te. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, totya mboka na biso na mabondeli partout ozali oza na France na Paris oza na États-Unis otala émission na biso na Londres bama Londres botala émission na biso belé bobenga ngai na Londres botya mboka na biso na mabondeli ba pasteur lelo ya mboka na biso bamoko okisa Nzambe soni botala Denis Lesi na répétition ya Robino Mundi wako bina abi prophète à nation on a prié pour Namboka on est ba pasteur bo prier pour Namboka ba pasteur bo prier pour Namboka ba pasteur à côté de ma distraction. Alors je suis pas venu ici pour nous critiquer ba pasteur mais na sengi ba pasteur on est ba distraction bo na rabasi ya batu bo la tsala ba bo na mabonza bo chamboka na biso na mabondeli ba pasteur to bondela ke belé pour Namboka to bondela ki to senga ki Nzambe apesa biso ba Congolais mboka na biso Nzambe asa pesi biso ba Congolais mboka na biso ça na moko maboko ya mona mboka alors tout soutenir rien na mabondeli série ya kala okomona ba politicien ba koyoka basali na Nzambe politicien soka ya mi kumi mi vanisi ba pesi busala na Nzambe litoi. Aujourd'hui c'est pas le cas. Ba pasteur ba komande koyoka ba politicien ba pasteur excusez-moi ba komande koyoka ne ba politicien mboka na biso ko kendenge nini donc politicien komande Nzambe or que pasteur Michel ayebisanga mutu mona yamba na émission tozaka na awa ayebisanga pasteur ndasala ba politicien lelo ba politicien ko mosala ba pasteur politicien ko créer pasteur ne mo pe bo créer église à financer batu ndimi pe ba ye suka na bino ezali mboka na biso beba ba pasteur non mboka koma na vers ba pasteur ba koma ba musicien ba koma ba porte-parole ba musicien. Or que mboka na biso ko kende or que ba Congolais libanda mboka ba ko vivre na vie normale te ba Congolais ba ko souffrir na est na Kinshasa libanda ya Congo ba Congolais ba ko mona pasi ba passer na distraction kolanda ka basi ya mabala ba passer kolanda ka bana mike na église ba passer kolanda ba policier ko flataka ba policier pour bazwa mbongo bomo na tokomi na ngonga ma suka tokomi na ngonga ya suka bota mama coronavirus bota mama ba varse ba tube varse che téléphone kangami ndo mo Kongola to sala ngwa to boto lobela yango te mais to comprendre to komi na ngonga ya suka na ngonga ya suka ngo to senga mawa ya Nzambe na kati ya mboka na biso Kongo pe mawa ya Nzambe na kati ya gouvernement na biso po mboka na biso alika ko kendele to luka mo to vanisa président Fatia vana ne à l'aise asi sakabami eloko bo asali et ça langa plaisir ko mona na point de presse président Fachi mutu mo lobiti Nzamba pambola président Fachi zongi amen merci amen merci monsieur le président de la République que Dieu vous bénisse c'est merci amen na mona mboka
aza mutu akoza pe ba erreur na ye akoza pe na ba erreur mais to soutenir ye nde nanu ngaka élection tine élection ya 2023 na omona nanga te président Faci tine élection na omona nanga élection tine élection na omona nanga ngote mbongo élection fo me bo bongisa nanu banzela ya mboka na biso mbongo élection fo me bo continuer ko créer ba bilanga wana oyo service national ko sala ke population fa nani ki me mbongo élection bo sala bo bongisa aéroport ya est Bukavu ba aéroport ma mutu banzela za normal mesdames et messieurs ba fonctionner ba futama mbongo élection c'est élection tout ça on pose élection te tout ça na nini ba ko sa biso ka goto ebo matata poni au fond simbama mais to ka moi to moni président du Sénat papa wana aboy kolongola humilité na po bakanga ye matata poni waza cité na IGF fois que ko koloba ba mbongo ya zwa ba mamunyoso ya tonga biloko to tonga fois que se justifier le papa na biso ya sénateur a bombier bato FCC babi les loups ne se mangent pas. Merci beaucoup. Mais tozana bino misu na misu population ele fonga mi misu toza soute bata ko kosa ne bando kosa biso kala tozo tala bino lelo population nenge komela nenge zaki za différent. Mesdames, demoiselles et messieurs, biso so bande ko ba congolais oza congolais de père de mère to ba élection ezalati élection ezalati na 2023 président Faci a continué na kokumba mboka boy to pesa tama 2 mandats ata 3 mandats esa pe lote boto koyeba to tala nani osenga to pesa so pouvoir lelo courant na kini to lobela ngo lisusu te parce que courant mona na mwa mobumba bato ko courant ata 6 fois mais facture il y a 1 mois mai na Congo mai ko mata 10 fois mais facture il y a 1 mois déjà signé la zone ba changera été déjà régime de zone ba changera été population ko souffrir ba ko to ba mai libulu ba ko mela mai salité bango ba la l'aise mité mama be na congolais mais mission na to panza bino to lobela ngona ka mission o kuya bande ba congolais to meka ko bongisa molimo na biso to bongisa esprit to bongisa makambo na biso pe to pesa chance mona mboka pesa Faci tribalisme tout qui fanatisme parce que eloko sala bata fayulu e mota qui fanatisme bata fayulu batu musu bata kabila qui fanatisme wa mutaka bata sonité na WhatsApp on kabiliste oza ndoki yo 18 ans kabila sa nini na mboka na biso koboma poison ba fausse commune Martin Fayulu osa nini bakangi Mike Mukeba na prison il va payer $1000 $500 ke bimba ke pesa kuna ake pesa $200 par mois sa Mike Mukeba muta bongo je mboka tato ke sona apeko le bitole la lisusu mboka na biso to eba kite mbula to va posa na to eba kite o banze moto emba tu as besoin de sunze mo ate tout tu as besoin de lisu likolo lisu. Merci beaucoup news ya Congo ya lelo sili après si nombo te pe après merci aujourd'hui Bakou ya tala émission la biso news ya Congo tala biso na téléphone au télévision ordinateur na télévision ba moyen tout ils ont maquillé au tala biso après si merci ngai wa bino moto na nzambe yani kiwenge biso so yesu te ma trop na kata émission news ya Congo to wa ku panza. Merci na maman Adèle Yombo maman dima ko vana ba boka ma ba autiste ba trisomie ba ndundu ba bazanga tina maman vana na bango professeur Jambeli na téléphone au capi impact sa idéologie téléphone te dina ma ekufara te. Merci beaucoup na tout vous êtes belé botala émission lelo bokoma to continuer toujours au coma botu na ba suggestion na ba ina koleka na caméra na bandaka ba policier nyonso o ba tonga na fu d'ici dire ba capteur preto ya na ko filmer ngo na la sabino population
ndenge baonyokola biso bapoliticien na bao bakenda na bao bazali na bao bakoti sikoyo na kofilme soki hotel na kofilme. Merci, nous allons laisser lui wana botika malamu.